ya Papa Wemba. Osheni. Sheni. Oh, Sheni. Ouais, merci à toi, Banakini, Banasefa, Banamokini Mobimba. À toi, Zanakata Matonge, Matonge, c'est Matonge, Matonge, Zanapoto, Matonge, Zanakin. Attaque Ngai Mona Souka, ya Papa Wemba de Kourou, Mono Abamba Blouson à Molokai, na maître d'école. Attaque Ngai de Sanda, ya Matonge Kasabubu. Ah, Nasawa, Biloko Bozo Mona, Antabana Sakite, Attaque Mona Souka Wemba Tika. Balobi ndako ebanaka na fondation. So fondation za kotengama ndako ne kozala bien te. En tout cas, okozo image ça c'est du Kenzo. Ça c'est du Kenzo. Zona ye likolo. Zona ye likolo. Ah on a ça là. Ah nana Donze Kabana. Donze Kabana, c'est trop cher. Zona Longoli. Na yeboy. Nana Batiani, c'est Tiani, Sona Fongoli Tiani, Naeboe, Naeboe, Antabana Sakite, Naena Kenzo, je suis tout à Kenzo, ah Naena Kaleson Kopo na relaxa bango ke nanga nkoi, Nazankoi, dans le niveau, je suis tout à Kenzo, Sona Naena ma chemise. Tangata na bouton. C'est du Kenzo, c'est trop cher. Tanga na bouton. Et ça va Kenzo. Et ça va Kenzo. Oh, on t'a banasa qui te maman. Ngana sala black tena maramba forme. En tant que moi na suka bamba blouson na mettre de cause souve mukuna. Ba masa na boyebi. Masa na chino de kini yoyebi makambo yo. Masa na Cédric héros. Et tina nga yoyebi makambo yo. Atona kata matonge. Tole la papa des ayangoyo. Des ayangoyo gouvernement baza mabe. Batike le biso charge à Papa Wemba de coup. Batike le biso charge à Papa Wemba. Si le loba loba qui va kocha monument. Wapi monument ngo. Monument si le esate. Ozole la kaka. Papa, ozole la. Toebike okufa te osali. Na mona kota mo bataka. Clip à matonge c'est matonge na TV. Na raison na yo papa. Na raison na yo papa. Papa okufa te osali. Bakara Jakuba. Mangrokoto. Pesa Jidorange yebi makambo yo. Jidorange yebi makambo yo. En tant que biso ba descendant ba koko lolo na bino. Ko défendre. Oui, salut très chers internautes, merci pour votre confiance et fidélité sur CL News TV. Mon bébé Asika, merci à Christelle Arros, Mamoul de la presse congolaise, merci Nabino Sobo, Nabiso de partout dans le monde à travers votre site que vous avez bien CL News TV. Merci à Papine Zolamesso ainsi que à Rokar Miezi, le mignon garçon de Paris. Merci Nabana Paris, Banapoto, Obos Abisso, Bazuli Bako Kolandabiso, na minute Oyo sur CL News TV, quand on dit 2 ans jour pour jour, Oyo, il y a toujours rendre hommage à le Papa Wemba Kourou Yakwatika Kibiso, 2 ans jour pour jour. Ah, Ndebolo, ambiance, c'est ça les gars. Awa, nous sommes au couloir Madiakoko, Babi, qui est couloir point, miné, donc sapeur, musicien, journaliste, tout tendance confondu, public, nyonso, Oezolanda Biso, Boeba qui est dans la couloir Wana, toujours célébrer notre festival des ans hommage à Papa Wemba, Kourou Yakwatika Kibiso, Bos Apete, vous avez toujours sur CL News TV, Bana Poto, Bana monde entier, Bana Afrique Mobimba, donc de Tolo à Awa, toujours célébrer 2 ans à Papa Wemba. Merci Nabdele Soboza, donc Nazanga Morote, je suis avec Bibi, avec elle nous allons accompagner s'il vous plaît cette soirée, cette manifestation. Oh déjà Tokenea Kozoa messe d'action de grâce au Baradaki pour na Yemoko Papa Wemba. Bibi, si tu veux déjà avancer. Bonjour Bibi. Bonjour Vanessa.
Bonne santé. Et normal. Message nous lancer parce que tout le monde a déjà de partout dans le monde. Quand on est au Bakendelo, 200 hommage à Papa Wemba. Merci Valandina sur la CNN News. Toza awana couloir Madiankoko. Binomo bozomona lelo eza deuxième année ya Papa Wemba depuis Atika Biso. Yango wana tokitaki sur place pour na kozwa image kolela toujours elongo tala kaka le baoba de la musique congolaise. Donc jour na ekoki koleka inaperçu te. Yango wana na sur binomo bozomona batu baza awa ba saper kaka ye moko lokola azaki kolo kitenzi. Donc batutu bazolela ye na elamba biso pe toye malgré mystique mais rien à dire. Rien à dire donc tolati bilamba ya bababa mais ya biso ya bababa donc bonjour madame. Bonjour ma chérie. Tomoni na couloir Madiankoko donc esika masolo yango ebandaka couloir Molonkai. Liloba no eza nini na jour ya lelo? Jour à l'élo na sepela yango eza relengi mingi pona nga pona vie wana l'accès biso idéologie olata parce que so viena l'accès biso idéologie olata tembe na yebi pe olata te na yebo classer lamba te ba misusu baloba ke to so ba blamba ba 200 to ba blamba 200 te to so ba bene lamba ya jeté à griffe yo vana bilamba na mike ana izanga griffe. Lelo ezara journée monga sepela yango fort bo vie anda rolia na ba petit avana na ba fazer avana na ba tama boma vie be ko cadrer alors journal lelo esala nga bien yo mo zwanga rande na za tala o Bilele Bilele na sur esepeli si RG Otenga na groupe bana mboka bana yo moko zomona Bilele donc atelemi makasi moko ebisa biso nini olati Nicolas Barbeto sapato griffe à chaussure na nga yango chaussette na nga pe yango zwango Salut chers amis internautes. Donc on a sur Binomo Bonjour. Bonjour maman. Boni. Bien maman. On lance un message in Abatuba, Landayo de partout dans le monde. Bon, ngai kokoba de la SAP maître Paul Aibingai. Aibingata Samokinae. Na sepela qui a trop liwa papa na biso. Tellement zaki mutabilamba nga pe na papa na koko nyo surtout baza na sima. Baza ba na ngai pana na plus de 50 ans. Yanga na yaki pona ko sepelisa ba na ngai et pusu ba vie na ngai. Yanga beteli bango mobimba ba disquarette. Nga la kimaki bango na grand monde. Tellement bango ba kota na Japon mingi yanga la kimi na si yo mo sokotali. Lati sumba ba disquarette. Na la tape jaquette à disquarette na ba mobimba disquarette. Na se soko zongo na se na Jimmy Weston ya toute la semaine. Nga la musique. O ebi kazala mbongo te. Aluka moya roteka tekata biteka teka. Pour la moni bilama mabe la tami minga ezala ba kombo te biloko ba tailleur. Ya solo. Oui. Bilama mabe la tami mingi ba mi ba griffe banini. Na si yo moko zwa yango. O za ba disquarette ça partout. Ezala ba cacher nango wana. Nga sala na ingénieur ya ngana zo mbongo ebele na somba ba biloko. Merci beaucoup. Tozo continuer kaka. Tozo continuer kaka na ba interview na biso parce que bon on a d'habitude de partout dans le monde. Ici il y a une présence de beaucoup de sapeurs congolais. Ba bala tarabia nde tozala na bango mosenga pas moi liloba mukie. Mais merci les bandigonoso au bala na ngai ta de libère Jean-Paul Mta combattu jamais abattu. Ngana sapeur na Congo ngana capitaine yo ya sapeur. Oh aïba mais pour moi c'est quoi nata papa on a père. Merci beaucoup. Bonjour. Ouais, bonjour maman. Bonne santé. Très kitoko ko lega soda maman. Moni bolati bien habillé hein. Très bien. Donc merci beaucoup, je vous remercie encore une fois de plus. On a venu de partout dans le monde, le boyo les la sous papa Wemba 200 jours pour jour, boyo les sous na quitté une impression na bino ezali. Bon, tous les la capacité monter mais comment yakenda donc azalité on a papa Wemba vraiment azalité donc azav maté on a papa Wemba tous les la capacité monter mati lelo. Malgré des ans mais passe à monter ma toujours kaka. Donc oui. Merci à mère. C'était dit ma retourne ndenge ya ko bato na sepela ndenge le so bokiti na kolo ba de Congo. Merci na boye
lelo toyekolela papa na biso 13e année le 24 avril 2018. Merci toi à papa. Toi bah c'est dit papa na beto le papa tina mitou. Toi le papa tina mitou, na mitou. Baluka bientôt soir. Toi le papa tina mitou. Baluka bientôt soir mon. Toi le papa tina mitou. Toi le papa tina mitou. C'était dit manto ya Rolandi ngela te na bête la pièce ba collection 2018 à Sika. Na pièce c'est la maman. C'est là. Papa Jean. La bête baposo à Sika yankewa. Tala bien. Ya tchatchi. Papa m'a fait dans le concert. La base. Golf à Weston. Eh mais. Au moins la pantalon ya mystique. Ya Sika, la pantalon tina ba chapeau trop. Ton la bête blamba trop cher. Merci à toi. Namdo a sini biso no ben no fa banga mo. Merci à toi. Oh dictionnaire oh ba boga to. Soko luki dictionnaire na blamba au mona ye. Faut livre mon moi dictionnaire. On appelle ça encore ya bilamba trop. Yo. Merci. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour. Comment vous allez? Je me porte très bien. Oui, je vois aujourd'hui 2 ans de Papa Wemba. Vos impressions par rapport à cette journée? Bon, je suis très ravi. Je suis journaliste à la RTNC depuis 1972. J'ai suivi Papa Wemba et je suis resté avec de 1977 et jusqu'à sa mort. C'est un homme extrêmement intelligent, gai, et puis comme les jeunes sont en train de présenter, il s'habillait très bien. Il a passé toute sa vie à penser à la jeunesse et à être jeune. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis très content parce qu'il y a 2 ans on est venu ici avec des larmes aux yeux. Aujourd'hui c'est dans la musique, dans la chanson, dans l'habillement. Je suis vraiment content. Moi je m'appelle Bobby Nakalonangoto, je suis chroniqueur de musique. Ok, merci beaucoup. Allez, merci. Et vous c'est qui? Moi c'est Vanessa Moussa. De quelle chaîne? Chez Télé 5. Ok, à chanter. Merci beaucoup. Oui, Toto. Papa saboyaki sapatu kala. Nani? Aboye. Papa we maboyaki na sapatu kala. Sapatu kene bemba emene. Oh, ya solo. Papa daki na perpète. Papa. Vous comprenez maman? Papa saboyaki sapatu kala. Kilo, charge. Charge. Eloko ya muke. Vous comprenez maman? Eloko ya muke. Papa boyaki sapatu kala. Sapatu. Moni ba sapatu belé. Ah, bakele na ele bemba emene ya. Bakele bemba emene ya. Sapatu kele bemba emene ya. Perpète bemba Papa Wemba. Ma comprendre ngote. Na ba mama zanzela ba oyo bala ne papa matina ma forme tina suka. Papa ma nda su sapatu te. Solo. Kama nataka ba perpète. Ma papa. Na so ba sapatu ati mabe. Kenena bemba emene ya. Donc bengani baba kebe. Emene awa Papa Wemba perpète. Merci beaucoup. Nous continuons toujours avec nos interviews parce que ça chauffe et comme Papa Wemba perpète. Merci beaucoup, c'est toujours l'ambiance sur CL News TV. Comme ambiance en Bozango et puis nulle part ailleurs, c'est seulement sur CL News TV. Au Bolandarabino, c'est Ranabiso, Barokar, Miezi le mignon garçon, Tinachi Tundumo na tête. Mimi la bella ma bella wetu, Mimi la bella wetu, joyeux anniversaire, bientôt on va festoyer. On va fêter avec toi Mimi la bella Mireille Mujinga. Bientôt là on va fêter avec toi. On continue toujours avec nos interviews et puis on se retrouve juste après. Yo comment là? Aveugle. On doit affronter parce que ça perd.
nazo apporté basaper mpe mana apporté culture tozongana moke nsima na yo zongana moke omona te katala na nsima na yo obangela ma te na nsima na yo emona baluka boye sangana yebiki na telemi badeni yango merci beaucoup. Allez les gars, c'est toi bébé Wemba. Alors, à côté de Mouma, on parle au bac de génération à génération. On parle au bac de génération à génération. À vous dire, Coach,
esika toyaki ko rendre dernier hommage à Papa Wemba depuis atika biso lelo deuxième année. Moi liloba par rapport à événement ya lelo. Liloba merci Nabino, ndenge bo se déplacer boye. Ba don subaye, merci. Liloba minga robezate na sengra merci. Lelo Tori Koloba, ozoko ressentir ndenge nini depuis Papa Akenda lelo deuxième année vidouana okoki ko expliquer yango ndenge nini? Bon, vidouana est irremplaçable, donc mutane ngona to jouer sauter. Donc Papa Wemba bongo ça susté. Donc vidouana il est qui makasi. Mais le rôle a très banzembo. Donc à ça parmi biso hein nos chansons naie toujours azali. Donc voilà quoi. Est-ce que tu connais la balandinho surtout ya monde entier moi eloko moko ya papa to lela kaka elongo na loyembo. Alors c'est bon ba na banzembo ba yo banzembo papa zana papa atikele biso atikele biso donc atikele biso ba plein belé ba na ba yo ka parce que tout non dit ces métiers d'aimbi trop cassé. OK moi eloko moka ya muke to sengi te ko yembela biso pendant 1 heure 2 heures 30 minutes mais moi eloko moka ya muke hein to lela kaka na loyembo talaka papa to leli trop oui papa zalaki moyembi abande ko lembate talaka ka kufa na lieu ya bataille donc moi eloko moko esepelisa balandi nyonso to nako kufa ye ngai mwana o motema ye isi malade nako bela o bolingo yoko pesa ngai sima yoko botola bolingo e bale mozindo bravo kati ye mama. Merci beaucoup. Balobi, l'artiste ne meurt jamais. Lelo tozana papa te mais toza toujours na banzembo na ye. Binomoro bozo mona kaka ndenge ezoleka tozolela papa tozoyemba. Mwa mbote na ba oyo ya yo bazali banda liloba moko pona journée ya lelo batu bazoloba. Toyoki ba saper balobi que ba artiste musicien balandi bango te batiki bango na nécropole bango moko. Or papa azalaki kaka mutu akitenzite mazalaki pe mutu ya loyembo papa azalaki plus na banzembo ke na sap mais ndenge nini ebimi lelo ke neti kaka le kuru azalaki nde molati elamba moyembi te. Non azalaki nde somi balé donc parce que musique etambolaka na elamba donc azalaki nde somi balé azalaki acteur ya monene ya cinéma donc azalaki pe entraîneur ya équipe na kala. Voilà quoi, donc bateau baye, tout ce monde merci, bah mission, yo mo ebi na mboko na biso, tout le ngana na biso te, moni, donc biso tout ça na cimetière là, tout ça na cimetière, bino mo na bino faut bela, oh, biso donc d'abord les hommes qui mo ya kozala social, ya ko yeba ke biso tout okufa, donc tika le banga zate, so que yo na makamba batute, yo pe un jour bateau so so yo okufi, bateau ba na royate, et ça comme motema motu maman. Moni, to condamné mon tout, mon idéologie naïe. Donc idéologie c'est le mot de la mode. Pour ça, tout le monde bawa. Et comme oh, tout le monde m'a on a déconné dans ma roba. Donc c'est n'a quoi ni quoi. Donc, je te dirais que on a un amanda chante. Je me dis que je suis des imbossés, na mona qui dans les sous na mona qui le Karmalov. Tout ça qui n'a pas ngo. Donc mais bah monsieur qui a bisoté. Donc nous sommes basali on peut parler déjà papa Wemba na forme na mambebele mais tout le monde qui bangote bon voilà moto c'est solo de solo moto le bamingi zate. Merci beaucoup, chers internautes. Binomoko bozomona makambango ndezoleka. Papa zalaki mutu ya mutu nyonso tout, mais lelo à ma grande surprise, batu Baptiste koni ya mboka na biso mingi bazalaki te. Kaka o bomoni batangi na bakombo awa na église, tomoni kaka Jibe Mpiana na ba artiste mususu o bazalaki déjà na nécropole et pesi pasi balobi bozalaka na batu boliaka na batu bolelaka na batu. Po lobi tangu ya yo ya eye oyebite. Un mot ya na batu nyonso bandeko nona stu bazali banda o ba olanda o siko.
Donc on appelle ça mbote. Oui, pesa mbote. Donc on appelle ça mbote na frère nanga Saminganga, l'impresario. On appelle ça mbote na Emanganga, on appelle ça mbote na Mandanganga, on appelle ça mbote na Rata Luanda, mon frère propre maître Miki, Miserare, Guicha Basso Montro. Donc Batutu Basso Dangangai. Merci. Merci beaucoup. Chers internautes, dans Sir Binomoko Bozomona, Toza Awana Katia Saint-Joseph, na Victoire, Toye ko rendre hommage na Papa Wemba. Le lot est deuxième année depuis Atika Biso, mais epesi pas si makasi parce que tout le monde plus sapeur que l'artiste Yamboka na Biso. Na nécropole bazala kité, na nécropole ezali kaka désingwese, Karmapa, Manda chante. Awa susu toye na kati ya paroisse na messe na ye, tomoni kaka bourgmestre ya Kalamu, batu mususu na Jibempiana. Mais ba artiste na biso mususu boza wapi? Ba artiste na biso mususu boza wapi? Tolela ka elongo na baninga, Papa Wemba azali le grand, azalaki le grand baoba, aza muto asali honneur ya mboka na biso libanda. Mais tangu baninga na ebino ba bone ko sala na bozalaki na ye bozo ko assister te na makambu ya boye ezo sala pasi. Donc un grand merci à vous. Bino nyoso to bolanda kangai Bibiane Secret bola mopandi sango na bino. Bambote mingi na Stevie Sombo. Mon vieux, balobi yope mutoza kana ba idéologie yango ya babilamba tala kaka papa lelo bande kono pe ba saper bazalaki apona kolela Papa Wemba malgré que yo ate menayebi que kuna na Maroc pe ozolela lela elongo na bato. Un grand merci à vous. Levis Loleka Babi Levis Loleka nde makambo maestro Babi yepe nzambe ya elamba. Donc un grand merci à toi. Talakaka, yomoko zawana ba champion kulefuka, ba sable mouvant malgré ba solo la bien aimé et à la gravité. Un grand merci à toi le boss Moussa. Babi les boss Moussa yemoko azawana na RGO Tenga na kati ya groupe mboka ya bana na bana nde makambo. Babi so kota na kati ya mboka bana na bana te donc lelaka déjà. En tout cas merci na bino surtout bozala ki wana pona kolanda, bozala toujours branché, scotché na site na bino CN News, bolanda landa avec Christelle Mamou. Balobi moi si ya pembe donc akut na tina te courage la poye mokonde lumière. En tout cas merci na bino surtout au bolanda kabiso suite ya soirée na biso na nosilité tozaki na tongo na nécropole toye awa na ba après-midi na Saint-Joseph tozo kende sikoko mutala na couloir Madiankoko et sika ba artiste bazoko prester bazolela toujours Papa Wemba pona deuxième